te madame. Et puis Charlène ango peka kazaki zengi parce que tu as tes profil à moi mobile do yepa zo banga nemba ndango Benita ba fille ngali na lo banoka boye ma di wape mwana mwasi nazo souhaiter comme la haute un jour parce que faut ba on est aux arabes de quoi bisa basi boye ndeto nyoko ngane na kena na mobile na nga boye na sa kaye yango moni pe nazo conscience que non je peux pas faire ça na mwasi andeko na nga na ko sala ngote makambo etali ndeko na nga ba buzoba na ye je m'en mêle pas je ferme ma bouche soka za na tort na le bino za na tort soka zo yoka te démerde toi na za na contact mon côté na kota makambo parce que elukula ka ba merde po likambo to zo vendre là to zo beza voice a Benita wana ebimi a solo ki on a mutu peu importe moi ça na Charlène na o chika mais déjà cause likambo départ à likambo c'est toi le problème donc me dit j'espère que donc yo so boti office sa vie na on a mobile na yo ozoka ba ko sala ma bete quand ne peut tout monde na mobile on de kendaka wana to zapeka awa parce que bino bozo sala ka ba trop mabe vous faites trop mal bozo trahir bato trop ça fait mal ngana solo non na privé yo ko tinda voice ko ta mbanda nanga ça veut dire quoi ngalinga beta na solo na beta na bloka kaye mais on a besoin de kataka makambo tika makambo oza moi ma bena kiti c'est mon frère pas maman on dit c'est mon frère OK moi na ya maman nanga donc ça Benita ninga za bo so ka yebisanga ke akoboma odi fona bomba ngo pona za bank pona tika ba boma ya madi zela mboka zela madi mboka zela on a expliqué on lingo déborder on va se déborder te asia kiti mama a o déborder non na motute o so na ne makango audito moi so di azati atozo solo la to sa analyse ya mamboye réseaux sociaux ya ba via ba comme d'hab to so na bisote yondo yena molimo no motema moto oye opela na yena moto te même pas na lingaka kana éclaircir nga eloko ça oye na moto pondo mataki o matela kinga je te jure devant Dieu na sepelite maram odi alobi na sepeli na ngote na auto dis mo la na kata ki na zana maman mais disi ko yo lobi bo ki oponelo di moi cité to kita to matazela no bi medi asa mwana odi eza madi parce que maman na lobi likamo ko bongo lelo so Charlène na madi ozoloba mingi pardon elobi akomi mutu madi s'il vous plaît nga eloko na mateli yango wana na s'il vous plaît madi mais na yeba ye avant que bo fungole micro po ye kuna zoloba loba bo fungole ka loba zo yoka te bo fungole na poser la question mon quoi est-ce que Benita na ndeko mama mbali babota c'est ça question est-ce que babala na paya mariage penza et bon bande ko kitongo bazo protéger Benita makasi bon ke ba ya Tony nazakaka na milieu du village non bien Charlène maman na biso Benita aza actuel ya odi madi maman yaya soki yo lobo mwende to supporter ko yoko mais la rapé mai muto so loba ama muto oboma mutazana ete yo kakapele mal avec toi yo lingi muto o kati ozolo ba c'est comme si o sana muto cause ça se voit que tu te reproches de quelque chose au sali il y a pas de souci même pas voilà OK pas de souci non biboui maman na mukuse ko se mela na makambo ya frère na ote pour évangile yo lingolo o sale la biso évangile ya na yo kalibala ngo so fiancé ya Benita na odi mama abino moko andima kyango ya pona bolingo te ebi raison o mama abino andima balata Benita baga fiancé oyebi na lobi papa te na lobi maman je parle je pèse mes mots oyebi raison ni andima ki po mama abino zo reconnaître que moi na ni odi tellement koti banda ko ba fiminga sali kindumba lokwa yeli biso fia mutakala toti kabango ba vanda po intérêt mwana na ye oyebi ke na cosité maman abino ndima wana yo mtozo apprendre nga te na zo apprendre te yo yebi ke maman abino ndima Benita tant que belle fille te nde bandima belle fille andima po na sécurité ya mwana na ye Karine oui na ebita eloko moko odia bandina Benita nga linga Benita te maman abino alingaka e maman na biso pe maman ko taza loba te nga mutu na ye la fata maman na bi maman e tala boye odia zo bima na fimo ko boye fimo ko sala ki boye maman bituni nango wana odia benje nga na odi to bando loba na te mais après maman yo vandi sanga
Mais di yo Benita, tuni oh, sa non, mambo mingi yo Maman tuni nanga, sati ba ye divine na ba ebi makambo yo ko tuni so na ebi maman yo. nanga zela ngai pardon na otiki oloba mama ayebisanga eloko moko madi e bino mpe boya bana basi bisika botamboli toyebi te makambo ebele nde botamboli na banzela toyebi te ya Benita eza mpo bimi libanda odi alingi fi wana soki toyobi topusa ye mosika tobengana odi azala mosika likama ekorozwa ye ndenge ezwelaki ndeko na biso mosusu ozo comprendre botika ye loko asali shwa na ye Marie de Magdala bandumba babala ape nalingi moto arapele Benita Masengenya te c'est tout ce que je sais. Ok, na yo ki osiko to rappelé Benita Masengenya te basi seto ndeko no odi abotisi wana sundoli na bana wana Masengenya odi pe to rappelé te wana etali ye ah mais non o etale ndeni yo lobi to rappelé Benita te faut to rappeler pe odi Masengenya na ye na boyango te ah ben yango tambi omoni te ke ngai tata mwasi ya mwana na mati mpo na oyebi soki aza mwana na nga te aza mwana na mwana bazwaki en charge mwana ka mwana mutu na munoko te po mwana liaka amelaka mai place alalaka bafutaka mbongo mwana kendaka classe mwana aza na besoin mbongo ya tata mwasi na papa ana posa tata mwasi ya munoko te que je suis sa tante non étant que tante tu fais quoi pour ta fille ou ton fils babenga pe Charlène bayebisi azwa mbongo aboyi o meka soki azoboya ana ba raison oyo mwana mbongo azwe pa na mwana mbongo azo yo mto ngoba ndo pia mbongo on pose aux engagement ato signer ba papier na réseaux sociaux chaque mois et les carton monde oh nani m'a dit ce qu'il m'a dit Odi faut ma responsabilité na en responsabilité nini tu sais que ton frère ne travaille pas tu viens de dire à quoi maman ayebaki te bino nde bofandisaki mama boyebisi mama la première fois nga nayebisa mama olobi yo bio moto ofandisa mama no nafandisa mama mpona yebisa mama ke odi azobima na fille moko boye toswanaki na ye voilà yo kasi yo bio moto ofandisa mama si tel est le cas ba audio oyo nani auti koloba jael auti oloba eza ndenge nini oyo nini atinaki ke mama afandisa atindela nani ba audio ke apibliaka susu kito na réseaux sociaux piko wana nde bocomprendre mabe mama zela yamadi zela arwa oyoki ba voice wana deja ebimi yo yoki ona matoina pour confirmer makambo oloba parce que na réseau bato bakokoya balobi likambo miza pe bongo te peut-être bayokaki yo est-ce que yoki ba voice wana soko yoki te zela ba voice ebima yamadi je pense que c'est bon kita je pense que c'est bon o eza réseaux sociaux kita tant que ba voice wana non ebimi te mama na ya lobi loko te to ebe loko te ba voice ebima tant que ba voice ebimi te mama na lobi loko te to ebi makambo na te boka okiti madi mbang pe poani ngana na loba boye makambo ya okit ya madi wana ba voice wana madi asola bien na Charlène Mboka madi apesa Charlène ba voice wana pona ko seka Benita bando tonga Benita na yi ayebi setanenga zolela pona yo parce que yo zo sola na yi Charlène na okito ba otozala na janvier à na hôtel moko en face ya hôtel ya mine garde nord bazaki le wana na janvier awa bazaki baki église bangomi bale mami pardon baki Charlène pas wanga na pe place Charlène na okito baki na église na janvier awa baki deux fois l'église nini wana Benita zaki wapi et puis mami balala okito lala na ndaku te mboka zana na okosa te okito lala na ndaku ra pa na makambo olo bana yebi yango oh tika wakwetu tika tete wakwetu I don't have an idea alala kana ndaku ra na sina mboka ya sina yebise yango alala kana ndaku te okito lala ka ra so ça va bienvenue donc ndenge zawana madi wa auto mata awa ba pesa ki ba voice na pona ko contrôler betane Benita azo nyonga ndenge yo okoma na mbali na yo ozongela mbali na na pe kuna Charlène pe kuna lobi ke eza maka auto mata pa esi kuna lobi ka bi makambo bino bozo chaka minoko awa zemi pe kala mingi tawe kokota etali binwe donc ndenge zana ba uta okita kuta na Charlène ba kuta naka régulièrement ba kuta naka ba uta ko zala na janvier Charlène yako basu na kosi mozaki hôtel en face la gare du Nord fana zela bomoni bolingwa réseaux sociaux Benita na ba vidéo azaka papa yoka pe okito ba bozo lula papa okitol
Maman Mboka. Rieta Zela Mboka ezwi Mboka ezwi, Maman Rieta mboka Zela zemi ezoyaka na mingi te. siporte biso mboka ozokoma kaka tata mwasi fois siporte lo matière ekwei na famille bamboka ki général azoyeba te asala ki général ki mama leki ezosaleka bo na mapeka akononokia baombamba biso tozelaka ezemi akape charlene mwate mapota Patrick bato obomatisi bokanga bamikro na bango ti Moi, tu vas makelele, s'il te plaît, hein? nzoka nde okito adekushaka na ye do bavideo benita asala razolamba ne do oui la baronne okito alala na ndako te soso bienvenue azalaki na hôtel moko en face hôtel ya gare du nord na Charlène na janvier abazalaki kuna 2 fois bakenda église moko bale benita azoyaka mutu minene na mabele makolo ezokonda baproblème okito oza escroc pasta pa bandoko mataka boye na balive j'aime Benita et à la fin on était où à la fin to atterrir wapi mais pasta mataki pe awa oui moi on a privé to ko simba na ko pour la pasta bandoko mata na kosi pasta bandoko mata porta mata ti pas la baronne oh non je connais pas cette fille là elle ment cette fille là m'a fait ceci non oh pasta beni okito to mesana eloko osali o moni eloko okito kuta sel elonde kote na bayeye mabe oh nyonso kaka Benita oli kocha munoko na makamba bato ta ba problème de quoi ina fani yoka patika do finali biso to tika nini to koloba Na lobi na le. yo lebi kendo lala tika biso na live ti téléphone et décharger biso moto kata oh bandeko eboyoka ngai pardon nga na kiti na nga na lembi ya mami oui bébé bonne nuit maman Rieta bon kolalisa nga vandi wana problème non Patrick leo na ba problème ebele ozwi ekweli yo mboka nzela maman Rieta azolalisa nga avant nga nalobi kaka maman Rieta info tobongwa makaka wa mboka azokoma nesuka tata mwasi ezango problème te nga akei na ngai bakutani ekuta na hôtel na janvier acalculé déjà ti ba octobre bafana oui bebe mosu azoya benito yo osali erreur ya ofinga Charlène na live osali benita yo ofinga bato bitula yo kutu yo ya mabe oza ndako mwana mobali me mobali otrompe je préfère encore mobali avanda ya mosika yo mpe mosika atrompe oya ndako moko et puis asali erreur benito osali erreur ya ofinga Charlène on na live no ofingie osali mabe makasi il fallait pas falo beta e kara otika olozo kolobela okito na fallait pas kala kota makambo abatu fallait pas faki avant oui fallait lobela ta Jaël oui nde bazo so na nde fingi Jaël boy bakali okotela Charlène na conférence Charlène pas otika okito te lokwa famille okito ba reconnaître que ndeko la banga zandumba botaka akobotisa Charlène mwana ya mibale oza 6e famille ya Charlène okamata Christelle pardon na matisi déjà ake wapi Christelle ango asa temata commune na prévu na matisi na maman matisi deux fois mobimba wa Christelle na Fernandez oya copine na bien Karine bonjour tout le monde makambo koyamba okito na ba conférence te omboka kotisa bino boso la famille na Christelle Fernandez yo yeba na zaka na nyongono ya miniature Karine yo kanga makambo koya biso ka Charlène makambo koyo na bo Christelle yo na ocho na miniature kaka yo na zana nyongono Karine yo kinga te na yo yo yebi mengo ya kana yo na kwali frère oyebi te ye mo mtabili yo wana na rozwa ka lobby Christelle zéro Christelle nga azobundela famille na nga eza likamba famille bino Karine atala pepe wala sima atala pepe la pepe la pepe zoete Karine pas les gens qui na téléphone na live na si na attention lelo na Charlène na attention makasi mboka il faut mboka la patron azo chama kelele kitsa eko yoka bafana mboka solola na mwana no kitwe omoni mwasi asuko bauti kabwana tike na bana mibala mikeya ya oki madidu madia obia yebie
pia nazosouffrir na bana mibale moko ya bebe mosusu aokende 1 an na ndambo alandisaki bana atika mwana wana soki na age ya 2 mois oyo abeba mokie na oyo mokolo po ayo akota libala epa benita ezalaka te mwana bato abota te na vie otikeli ye bana mibale akende mosala ye na bana nyonso wana bana na nyonso baolela basi wana nyonso yoka esi na okita ngo ozala na kimia na libala yango. Mami na yoki na osengaka pardon doléance tshela okito na ski so bosabola benita bosabola ye aza muta réseau aza muta réseau nani no en plus afinga boka maita mama sese mo aza na sengo muta réseau ya ebi makambo na osenga kaka na osenga surtout Karini mami na bolingo nzamba tapo na ngai te noko yo na obengo na privé. Please, man. PayPal. Tela okito na semana. Boka maita mama seseko. Na moni ete bafana, na moni te. Mboka pasa comme aveugle mambo ekoi na famille. Koka te mboka okito na bino escroc munene. Escroc mboka. Nzambe. Na moni. Mama Sisi. Mais ya finga Karine c'était. Yete ya finga te matsa ya finga te. Zela. Mama Sisi na omonite wana seke noko pateki nde fota la pana ya zate la Mati. Ok. Maman Sisi, c'était Maman Sisi. Maman Sisi. Bonsoir. Maman Sisi. Mami, na mboka limsanga ya femme na bino na linga coming mère doublée. Bon, ça, Nini, na checké le c'est comme la famille, c'est comme la famille. Biso nyonso pe ba victime okito to bimi. Na biboye. Wa futa ba ko. Omoni Madi, mboka, Madi comme le mususu Edna, c'est ça non? Patrick Gitsanga. Edna, c'est ça. Bango Edna mi José ba supporta makambo odi. Nde bazana. Bah bien Madi asala tindika chakal ndeti na kota makamba audite makotaka odi sozo yo kabisa na live osala kana yo na bandeko na o mais yeba on réseaux sociaux et bimi oza l'exposer omoni soki olelisa mite mabana basi ebele soki nzamba lobi a exposer yo ako exposer yo odi bongwana olelisi micro bele na vie olelisi ba fie bele na vie Edna boye bango pe yo poza mwasi tant bosa benita o bosa lewana o bosa ba Charlène de bosa bango nyonso zungu benita basali eloko te kutu makambo se ko bieza po benita che munoko na ba mama so ne Karina loba ki Karina uti ko loba awa ke mais loba pona ba mama na misusu na ba onisu mais benita kokote na kati ya makambo te mère benita likolo na ende ba problème ebimi likwa munoko no evanda te kasi akutani pena seme ki munoko evanda niete eda zala songi sona kosia mataya oloba na ngai ayebi voix na ngande na oloba bulu aka songi tande nani mama yende Madi comme Edna Madi ozanga no songedo identité mama sese na bolingo nzambe toyoki na oki mboka tika loba tika ye loba mama loba mama sese loba mboka ngana yebi odi aza suki ya Kerli akati suki kala mingi te suki ya Kerli eza bien te odi ngakutu na ye ana olobila ba benita te na oloba na odi na famille na ye bobongwana c'est pas bien bala basi batu balela ke bele na ba kombo la bino c'est pas bien bobongwana mais escoka yo pe bolingo ndeko na nga mwasi yo kavwana nga oyeba na yoki conseil ma c'est to na pesa ba conseil na plus katika ino na sisa Mathieu ici déjà va pas na tete mama c'est lo bande ko na mwasa bimaka na odi merci beaucoup ma c'est ndamba pambolo mboka ko na tika ye odi Edna même mama na kotina mama na kati bobongwana
Merci, ma c'est ça va pas non, sur la bas la minute on deux zabo ozoko sa benita immeuble ane zala na shaba ya yo. Christelle non match il souffre Christelle yo no chona ni Patrick kanga mboka mikomboka zo ambre immeuble ane za bango immeuble wana zela mama sese zela erodia kenda kini akiti si mboka boyo kate mama sese zonga mboka akiti ye moko oyebi immeuble wana Benita akendaki kini na audio oyebi ke audio filma Benita tila biso botala papa odi ba obi asalaka te aza na ndako immeuble azotonga nga mpe nayebi ke ezalaka ya mama bango ya famille eza ya ye te ya noko la bango ya ye te na shaba Benita Obaki c'est un mec responsable, il travaille botala ndenga immeuble ne zomata soki 4 niveaux. Oyebi immeuble ana na yebi obandak anenini immeuble ana aneni ya ata ba 2012 2013 immeuble ana za kana kwa Karine wa mutashaba so l'équipe Aminata mon so l'équipe Aminata obi m'enseignement enseignement na coin immeuble ana na coin wala n'est pas baudi. Et mon maman banga longo ayolo avant na annexe si ma vandi ne peut quelques jours après along azongi na yolo. Ah ouais. Nga ebe ke mama za kati ya kopo mama koma otinda mingusu mama za na kati. Mama za na kati ya kopo tant que Benita na lo chombongo na ici na banque te bazana. Mi José aide na ko wanga na te mi José ando teka odi. Mi Joseph a millier, a dit ma fille tout ya millier bien, après ça Oli. Non bien, na ba on ba faire millier, Odi mtaze nungluka mtalali pongi. Ya, ma bila boli Yoko kaodia Odia mbali kitoko sans blague. Yoko mbali kitoko sans blague. Nabie wana na bolingwa nzambe na bolingwa nzambe leki na Patrick yo mse kitoko a filtre babi mse sans filtre tout monde Yo Christelle Fernandez sepelaka yo ebe oza nyunga miniature pa na ngai yo na lobi to sepela Fanny Okito bobongo na bino 3 soki mi José zaki vivant ngana lobana mi José na kati abobongo na mi José mama muto esi akufa yo ngozongise na vivant po anini na zongise po ye pa banda koteka odie pa esi akufa déjà c'est silima c'est tika molimo ne pe mana kimia Taina ndeko musuko mo Marie José akufa déjà bafana para donc mama c'est José ne za Marie José Obi mi José tailo kwa ma femme ma fille a décidé maman wana mutesi akufesie sila esi sila ma te au finga te alobi mi José zaki kitoko tai kitoko vrai chéri au finga moi si mbili vrai chéri mais ateka petit frère na ye nzambe tension on a zui lelo mboka supporter biso lelo Seigneur ateka kai basi omoka basi a bien ba ko lia tonso na shaba ebele de no lo ba misu Patrick mutu mo komira ba commentaire mutu mo komira ba commentaire mboka yo ko finga ma fils kanga kamu yangwana mutu ka ko cité mutu musu pa cho ba sala minito azalaka avocat mi je zaka avocat ma c'est na yo ki merci na pesa ba conseil na bomeli yo mo merci mboka na kiti na ngai na yo on va tizana kono na lo mboka jo na makanga allô Lishi Karine le bal bangala katalo bal ba estuka ngaka mama leki azana olobani na pofena kita na ngati non c'est la maleki mboka maleki mboka
akutana na mwana bata yeko kosa ko wanga na abolinga 5 jours awapi bakutana papa bolinga 5 jours ana lokuta moko tokita pe tomate Charlène Kizengi bakali yo mokolo ya na Charlène bakali la baronne ni na ngako Charlène qui wele na janvier a audio ocho lala yeba lali na hotel en face à gare yo kali solo na makata te yo kana kabali solo yo Patrick oloba li solo loba ki okato ngo raté li solo anga raté li solo la yebisa yo na matina na nzela na otambola na bite na kamarade ya malembe ba ko enlever yo ba enlever ko na nzela koto na otambola se congolais pena za ke congolais za ndoki na yebiso na otambola kwe na mindele ba otala Charlène yango moni bana basi na loba na bino ni kwa na kelele zo sala boy bana basi na loba na bino bo opter système ya Karine aza une femme exemplaire bo lingi ko kabwana na mibali te so botina mobali linga beta chita sima lingi ko tika mwasi te mwasi po lingi ko tika mobali te ato koma na engagement musu mais ozo tromper mobali na yo na mobali mususu omoni okito abeta chita sima bazalaka na Charlène maintenant medi ndenga mati wana famille na bango basela Charlène makasi ba menasaka ye Charlène di genre aza genre basi oeza kia koka menace te alela na epe okito pe alela ye bazalaka en couple amona okito na ba video okito basi nyonso abima na bango ana ba video amitakala na bango na minute onde to so la Charlène a endo porter plainte Charlène soit suite décision moni chara baso ala geno soit suite décision na tiki omoni après okito asongela kaye Charlène au fur et à mesure qu'au bon de la okito a fongola motema ndo moniti lelo ndenge bazalaka mais cette fois-ci Charlène a zwaki décision la décision a zwaki wana meti mataka la komona meti ou madi na bande kone mususu bola na ndenge lobela te asa neta kona ne Charlène ba sela kaye ba mone la kaye a usakana te ba jaro ba semeki ala ke so meki na ndeko na biso okomona donc elo belidia ya madi pa matelenga awat ayelinga mobondo Karine bitala bana yolo o batelengana oyebi eloko loba ike ma fils azan enani okito aza ma fils fois 7 oyebi kokosaki te mobimba ya ma fils pena fois 7 kuto loba muke yesiko abakisa yango na mwa professionnalisme parole na kita na ngai connexion na kita sa eza mabe pardon ya pisa parole na loba kama na kita loba connexion kimi nango oui Ibrahim Kita ya connexion exacte. Ça va, mbiabe likambo yo eza faute na moko. Ti likambo e matina réseaux sociaux boy matina TikTok boy, eza ba erreur na yo. Ya na ngai. Ouais. Patrick Kita Ibrahim Keno Sambela musulman. On a connexion qui chasse au link qui songi le cause na wifi à poto. C'est quoi ça? Non bien. Bakali fungo la micro. Ye Charlène wana aza mama bana 5 sur 4 na ndenge ni baseme ki ba mo. Jimmy. Kiti sa Jimmy kita. Bana basi mususu. Non, bakali mambo mseze ko tolérer te ero komi dia mama bana il faut comme na personnalité parce que lelo yo soko zate muto boko elo bana zate comment yo zana bana 4 ou 5 bravo okoma kizengi ke na famille mambo ba monela koko banda na okito tina baleki ne c'est que Charlène pas zoba mama bana akazoba te parce que ozo boko la milimo bato et surtout que bana bazanga batata
est-ce que oyebi ke voice wana oyo ebimi oyebi ke voice ebimi voice wana batindelaki yango ex ami na yo okito mutatindele voice wana noko baka voice wana mboka zela te mboka zela no mboka nini mboka noko baka te bobelisanga tension noko baka nakiti nanga kasi nakiti te loba bakali loba mboka tika ya loba noko baka loba lobo ya kwani Général dit de logo ya boy la vérité bibaka. Azandeko mama leki ya ba. Attention na mwana ngai noko baka. Okito mtatine la ki voice wana ex ami ya Karine. Zela bakali Patrick etika no koloba poto zo yo kote fungola micro zo mi lobela kuna yo moko. Na lobi boy. Mboka ngana yena no pete. Lo to za ya briema. Oui, mais il y a un vandi série. Non, koyoka yo na sola no na privé. Oya ok. Yo to sala pour Karine. Yo mutu mo pa komenga Karine pourquoi zotika mboka lobana zotike paza général na biso na tikete na ndenge nini. Sezaki mutu msune ngena pela oui okosite. Non, ça la doléance, c'est sa famille nanga bolingi nini. Natika famille sambwa jamais non ça doléance. Karine va préparer pour Choubidou aller à Blois Moubesso. C'est ma famille, non, ça la doléance. Non, comme t'es ma passé. Donc, c'est de comprendre bien, Yemoko Kito Mutatindi voice. Et ça, Yemoko Kito Mutatindi voice, aluki ex ami, tinele voice wana. Ça ok. Non, mais tu dois se maquiller les boucles, le bandé nzamina. Ngabo tu vas te soumettre tout. Non, tabito oliba tu bakasi boy. Mon TikTok et ça la bon noko. Mon TikTok so ba nini leke be. Dado mo la tete ndo ma chaba tete oliba tu ma chaba tu. Mamu c'est signe. Mon TikTok et ça la bon. Et ma chaba Patrick, omoni français nya sokito aloba kiawa. Nzoka imo mkiawa. Nzoka imo mkiawa. Nzoka imo mta yawa. Nzoka imo mtati. Si je suis assise grâce à la fille. Na okote la okito na okote la mutakala ndekete nga ana défendre Benita te Benita fala vanda nye na makambo tala ki ete so makambo eyebo eza po ya che munoko na makambo etala ki ete moi je défends okito parce que okito est mon fils ya on Sarah ela luté non pas que Sarah makambo ela luté kozo bika na ton fils wana sundoli bana bébé mi balé mami limbi sa bisoka na bolingwa nzambe yango na osenga doléance na bolingwa nzambe mami tama bo na likolo voici ma main droite élevée asundoli bana 11 soit olimbisi na debo 9 te wana siko ezala makamto ke ko solo la kuna bo te faut pia mbongo bana 11% alimentaire 11 c'est trop solo na ya futa pension alimentaire pour biso pe to continuer ko couvrir yete mais pour l'instant mami tchela na c'est au petit comment ya vocha bazemi utala kabute oya ozona malade basi on sait ça bango examen te yo so moni moi so chino zemi et puis bana ngo boko la kate tu t'en fous ozokota no ba mabala par-ci par-là mais non Oingo misa peke lelo na toko mistar. Ovanda ndak mona moi sa zo futa ndak bo ovanda. Moi sa zo leso zo sanyo. Elo ni o trompele Benita. Benita na ba problème nyo so tu na ona bu jeunesse ne tia ko mimpa 35 ans mazo bimselonga 45 ans. Yo yesu ko nyo kolai. Tu wana biso binemi mais moko quand même papa. Moi na okufa na tension na kolobaka ndeto na TikTok ouais. Po abandeli ko soani la papa nsa et pas banana itimba na papa nsa na mama ba beta ya ganga kaka aye awa ya ko soani la mutakale bimana comédien aye awa ye ko gange la mutakala ina Ramsey aswani na baya ya Ramsey Christelle Fernandez yoko na kuchona miniature lobe bona yoko benga ngolongola ngande to le lobo zo gangisa mwana wana Benita bolobi sakika lelo vandeli Jael Lelo avandeli Jael banda so Karine bezela pa no video na WhatsApp o ngati ba kanga no mambo mbo to na makele ngati ba page yo zo pardon ba page boss wanga te Karine ngana zo zwa yo deja na ochona Benita yemo asali fo WhatsApp atindeli banene ya biloko na oyebi comportement Benita linga ba finga muninga ba yeba ke bazala bombanda muninga za mabeza Benita yemo kwa la fesa
Moi, je connais cette femme-là, elle est bien par cœur, c'est une vicieuse. Yemoko. A créé WhatsApp, a Tindi. On a raison. Oui, na oui. kiti yo bente yo place to bando figo dans ndima ko ta binyatire mais na finga ko ta mabelo ko pastek ndo kiti da yida o non, mais Christelle a raison, hein. Et Coco Zaya solo, hein. Et Coco Zaya, maman, c'est là, maman, attends, au Quito, attends, maman, à communiquer, à matata, à 0 abonné, ça n'a bien à privé. Pour t'as ça, abonné, t'es non, quoi. mboka tika babengi na telefone mboka tika boyo obebisa lai yo ekinde kolomino a okita osaba avantir yo kuku mama eko komata oza na 0 abonné joli mona abenga na WhatsApp 0033 zwa oza mao mateya te zela attends zela makamba okito nzambe ndeko na nga mutetela 0033 6 22 45 30 oui, 49 00 Zéla maman. Bonsoir, 0033 6. Hey. Oui. Papa Patrick nako loba. Loba. Nana uniquement pour la mamie de la Chine. En tout cas, c'est une fille que j'aime beaucoup. Na mamie makasi. Pourquoi? Mamie a un style sur les réseaux sociaux makasi. Au moins, si on a un style, on a finga na innocentisme. Ben, style, tu vas aller comme au fou. Live. Zéro 33 6 22 45 30 49. Chinois la yote. Obaye chinois abula kiti la kiti. Kokitate mami pardon zala. Or si j'ai donc aïe libiso de m'taye na matière à Audi. On fait ce numéro. Eh na pèse là c'est la bing. Eh les lopes journée Audi. J'ai dit Audi. Ngai na kiti na ngai. Ngai ke ino Patrick, merci. Nzamba femme. Merci pour tout sur la privée siko. Sala nenge to sala ka. To sola na privée. Merci mon merci. Ibrahim merci. Batunyo so merci ngai kiti na keno la tamai. Courage. Ils ont akamu, ils ont anyamati. Mboka bime biso mama leki kalo ka baji. Mboka ezwaka muto keloko kyangoya bien. Patrick na bien. On a peut on Jacob wangani plante de maman Esther en plein live. En plein live ta maman Esther. Zela Ibrahim vidéo tinengo senga choisi bon anniversaire ni ki lobby na ko tungise sikote fois pe mayaya. Muta fete anniversaire lobby lelo na banzo tinde ba video ba bosenga bambongo ya pichun coin ya shushu zakate. Ibrahim Zela toko mata ba weekend nde na bandi ya boni nde na sengeli bino. Bale na ngamu ndo na idea na anniversaire nga mukuli idea na. Ya na ko baye biso ye mona no kuta siso fungwa ba cadeau temba moto banzo lele ba passe ata kutwango. Mami loba esuka ngana katala nga je suis tellement fatigué. Na be mo pepe na ko mina shisha na. Ya suka babi maman Esther ni tonton Jacob wanga ni maman Esther. Ato na ben appelle live o linga est tu m'aimes. Tu m'aimes. Mwana nani? Tu m'aimes. Maman Esther, enlève les questions. Abengi tonton Jacob. Tu m'aimes. Bakalia zolo ba alo matsa bakalia ina matière à Charlène. Wapi? Ana commentaire wana. Mkusu ko vanda te sabe. Wana maman Esther na komi place na yake na kimi na toilette na bango pona loba kaka. na ziba ba matière ba prévention na nango awa na oya nango.
batinenga ba matière ba preuve nyonso bona luka ba preuve ya ba preuve nyonso ezwani na kima ika na toilette pour pesa une information na parce que na nini information pesa c'est na 6 hours avant pour ba benga inga ko liana ko mela gogo na za place ba benga ça ki ba peta adresse ba ozo liba ya kyo kutana papusha to zeli libanda kuna nda kubo lobata ti papusha bakali en tout cas, si tu as une tabita kabo, il quoi qui songi batu. Ton fan d'akaka. Ton fan d'akaka c'est mieux. Bolinga Zahir. Tu as kabo, il est si bien au kit les kibiso, au kit un bon aventure, au kit un français. Dieu m'a relevé à travers cette fille et elle m'a trouvé par terre. Quand quelqu'un t'a trouvé par terre, il faut dire. Il faut accepter. C'est une femme que Dieu m'a envoyée au Kito. C'est ça, Benita Bagé. Dieu t'a envoyé au Lala Charlène en face à Gare du Nord. Au Kito, au bas la Benita. Au moni yo. Tout ça, le calcul est bloqué lié. Yaba joking à sombi yo. Cheleta oro à lati, ça quoi comment le coup la, nini prime. Patrick, où est la prime notre hôtel qui en au sombi msous? Et Akimi. Ati la boy ko kari na kama mwana ndio munene osombi asita na kabu za kabu nene boy ya tala yoka na pio ide Patrick te kango batika ko musomba mususu. OK, c'est bon là yoki bon donc la live pa yoko to kito bimata na prime te ko bimane loko te. En plus Mikolo obi ko kito ko mulata ba bracelet mo hormi bale Benita Benita mutazo kendi ko la Charlène yuzo tikeli ba bagi no ba bracelet la tiaki la ligne Charlène en face ya Gare du Nord erozonga na tongo yo seli biso vidéo lo no na mbambisa ko kana dongo pour na papa lo to ana to kanzo nzebo la rabula mukanzo ko la no yo moko molamuki no kito vino ndenge Benita yo kito pour la jour la nuit pour Charlène. Charlène pig maman mwana moko azoba maman mwana komi likango. Na mona te maman mwana koma likango. Charlène encore na londres mibali ba akate kuna aquarium. Bima no koto yo zonda kuna France o zwata jiji azo telengana na ba saki akwanga koma oteka. Oh maman mwana zoba ndeni papa mwana o matière ozu rosta ko eba lalio na paro baluko zongo tiki bana bango mama bana ndeni n'importe quoi no bo pesa bo kito na mutuma kasi neti loko kito na malonge bato bongo po mona kuna pe yish Benita moko mimpaka ayo oswanela Ramsey tozaki kaka na bafia Dubai achizimi lelo zo sonne lo kitu ba nezo leke Ramsey sonne ki na 2026 sonne lo kitu era ko bota yango yo vanda no zo sonne la mibali na live era ko mimara zemi zo leka Benita era ko sutuka 50 menopause o kitu ali ana bana 11 pasteur pe wana ocho bota deuxième mwana yo soane la kaka mibali otala kaka intérêt ya rolala na mibali otala ka intérêt no mo teba ke mobali okende mwana otikala Benita kende no kusukolisa michopo conseil d'ami soki dessert elo ngana osengo kende ba sokolo michopo banda na ona place soane la mibali soane la no bana na yo la mukina tongo tiki mwana na classe na ozongi mbango lambeli ye ozo kipe mwana comme ça soki ata mobali ake otikali na ba bonbon na ba bénédiction na yo na kei. Na bien Kéya Patrick, na ça si. OK, merci. Merci la famille, merci na Batunyonso, vraiment na sepeli. Oh, il y a qui bouluyeke. Merci encore une fois papa Okito, merci na Benita, merci na Jaël Show, merci na Karine Mokonzi, la présence à GG, Prince Bakali. Merci na bino nyonso vraiment, la présence de Tabita, ba page nyonso yinda kaka, maman Sarah de Lyon, Nancy Diakese ba base na ngai Clémence de ba base na ngai Nadège de Lyon ba base na ngai Machimbanda ka ba base na ngai na matisa
Mboka wala la teza melanga e. Senga e demande. Mboka. Mboka lela kola la te aye lisusu. Noko. Merci. Oui. Je pense que Mami no solani na privé, azana droit à Roloba. Elle a plein droit à Roloba parce que Karine Pétan m'a kamné yaka, Benita Fongola, no connaît wani vandarate ayaka kote na kati. Donc du coup, je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas aussi contrôler ba action ya okito ngai na lobilaka famille ou isa famille nanga. Ceux qui beaucoup qui ko épargner famille, ceux beaucoup soukola okito bo soukola pour Benita mtamime na réseaux sociaux mais maman na ye famille na ye s'il vous plaît ezala moi pembeni. Au fait aujourd'hui moi j'accepte, je prends tout sur moi. Omoni depuis tongo Patrick na okokoloba te depuis tongo na vandigne. Je prends tout sur moi parce que c'est ma famille. Omoni maman na okito c'est ma grande sœur. Na ko défendre tina suka parce que wana eza makila na ngai. Na ko défendre. Eloko nenge kana loba yango na mais makambo nyonso tu eyeboye pourquoi parce que Benita tia munokone na makambo etala ki ete na makambo andi soki kaka avanda kanye Benita omoni ndenge ofingisa famille ya okito omoni batu nye bakoma kota tina batu bakufa likolo na ozanga maîtrise mwasi azaka boete likolo na ozanga maîtrise soko boko swana na ba gel bo swana soko vanda kanye olinga ki perdre nini soki pena na makambo nyonso ndenge bandaki ata batangi kombono otalika Patrick ngalobi ba pelisela nga live ba fingi ngati na kokai po na pelisi live na epe na fingi pe leluti mais na vanda enye Benita tous ces gens ozo sona na bango elles n'ont rien à perdre na biso vérité o modi batu nyonso yozo mato ofinga na bango elles n'ont rien à perdre mais yo oza na belle famille ozo fingisa nyonso nini oyakocha munokono na makambo etala kiyote nene akuna abimisi voice tala makambo ndenge komi omoni donc noko koto pe na ina loba tozaka na maîtrise de soi parce que nga batu bazo seke na loba ni eza famille na nga na wanga na pe famille te na vandi na oyo kakaka pokuna pe bazo benga koto pe bazo benga esa nini je suis tiré de deux côtés j'essaie ya ko calmer toute tension ya tous les deux côtés ozomona. Donc du coup, faute ya makambo nyonso ezaka nde Benita ofungola ki munokono na makambo etala kiyote. Na ko nengena salelo live mais non raisonner. Yo moko pekisa biso siko comme sur live. Noko ngana finga raté na live nga na olobaka ke azama yele loko lobi essayer to yoki oza base oza mutu na ngape so kama yelinga na okoyoki na ngama wasi tout. Azolo batika Benita on a tout fini siko zali. Yo moni makambo nyonso leki eza bien. Na simi Benita yo kota ki eten lelo bimisi ba problème o nyonso. Mamoto, c'est bon bébé. Non qu'on a eu. On a bien privé. Benga to sola. Benga to sola. Encore une fois, la famille vraiment la remélie le plus marrant, ça les bannis, il faut na paiement. Il y a bien merci vraiment, mais concernant la question que papa qui t'a maté qui parle nga, alors bien les gars comme kasi, mobile les gars, mobile les amours c'est mobile. Ata ba service ba ya sima mais les bas des amours c'est mobile na mama bokilo de alengio donc vraiment la ligara. Botanga ba kombo na ti botanga na te s'il vous plaît pardon, hein? Bo bingo pesa mutu gaz la live na ngabe pourquoi? So ça devine telingate et telingate so ça devine ko me para nga pourquoi ça na onini. Non mo so ko ma le ma bino on a ba live bo ka jiti no ba nini. Una na live la ko mina ko na sana live ne sinini. So kana katine ba zubatu. Na yake na so kana katine ba ko batu. Ata na katine ba ko pe no batu te. Mo na ko mo katane ba ko batu. So na vanda tili na vanda tili ba ko batu te. So na katine ba ko batu. Et telingate. Yo fula mutu live na be pourquoi? Oh mams. Mams, c'est un sens. Quand on a katine ba ko batu. Pardon da peine ya mbasiko tina kati live. Appel bon limsanga pardon. Donc un peu ça. Les autres personnes na koti bosa la GT. Oko mekanga ko leka. Personne na koti soko mekingo landi ko be liboma. Po meko simba. Personne na koti soko mekyo ko leka. Car ya permet la Martinique cosmétique. Na permet la mixara liko ko Zambie atai. Joli kabelo azala simalanga. Ota mu pazu boy. Baba
Yo saka pasi na côté. Bolo wazali ko sekate. Toka na kati de bazwi ba. Ba mekate. Et que vous na funguli muto zati. Na funguli muto mekazate. Donc il peut ça merci encore une fois. Bakashu, bonne arrivée à toi papou chéri. Eh ya papa vous fuma pita po simate. Ah, ne sera na pas na yo. Ah, ya biso pe ko na pas na saka ba ke pa na kata kato solo là. Merci à vous, parce que ce qui n'a rien bino mingi, mais ça Karine Mokonzi, mon ami de tous les temps, tous les temps. Donc, sinon, non, bon, ça peut pas y aller, pas ça peut pas y aller dans le ballon, ah, on a besoin de pépa les pétales. Pépa y aller, comme la chicha dans la siko. Merci Namboka courage, ya Benita, et dans la roca bon, yo kuto mesalo makambo, on va la considérer caramel, milité, les balles, les oeufs, baby, vous avez qui agiter la monio par-ci par-là, baby. La monio par-ci par-là, baby. J'ai tout du monde, merci. Merci à Angelica, Batunion, Sobozala, qui vraiment la Ningabino Mingi, Babi, tout ça, le 14 mars, na Belgique, tout ça, la Bissonion, sur Journée de la femme, na Belgique, tout ça, la Bissonion, sur, tout ça, after, on a au téléphone, on a affiche nango, after exam moko, tout ça, on a affiche nango, vous sommes vous gardez, place, na Bino, pour yinda. Pour ti ba ba comme nous nyosho dans na komba mutu comme mutu na si ça na pour ça 10 minutes ça OK yaya nous sommes dérangés là. OK na Sisi live oui yaya live ya ba chino na nzimi yo que le live ba américain que le live ba no ya ba ndibu o ya ba chino ko ya susu que live ba ndibu ya ba américain complexé, jalouse, sope jaloux ndoki, batinzi yo, a okokate, ata bo stangane bon, quand il faut voir les life badino, ya ba chinois, boya akakati, personne n'a koti bo kokate, bango yabe, personne n'a ja, na tongue se no boko yo tala noko, ya ba chinois bo ya ka oza ndoki, wana yabe de tous, ndoki, unga, Karina Obenga, merci. Nabino nyonso inoko. Tukuta les mercredis. Noko zalawana ba mettre tout. Mettre ba mettre nyonso mettre 100 mukombo so 100 mwindu mutema mukombo so mettre 25 mbata so beko za 24